Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bote po bozali ebele ya kolanda Kinshasa na biso. KNB News ezali magazine oyo bomesana kolanda partout na monde entier, na ba bureau na bandaku pe bisika nyonso tu oyo bozali na ba telefone na bino bozali kolanda KNB News ya mokolo na lelo. 9e G ya francophonie, Patrick Muyaya, ministre ya communication, a assuré batuete eloko mokote ya mabe pour ba mesures sécuritaires nyonso pe sanitaire et s'il est déjà kozwama selon makambo oyo balobaki na réunion oyo bazalaki na yango na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. 9e G ya francophonie oyo ezali kobanda awa le 28 juillet kino le 6 août awa na ville ya Kinshasa. Selon batu misusu bazali koboya kotinda bakleti na bango po balobio na ville ya Kinshasa insécurité ezali makasi. Asi esengeli koyeba ete na nzela ya ministre ya communication pe media Patrick Muyaya anosaki ete mokolo ya lundi na pokwa nde anosaki plan sécuritaire pe sanitaire eza déjà mis en place pour na kobatela batu nyonso tu oyo bauti bipai na bipai pour na participer na 9e G ya francophonie. Ezalaki bongo na réunion et évaluation oyo basalaki na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Toujours insécurité na ville ya Kinshasa, batu oyo botala bureau propre bingambe mibali oyo balwa na bango espace bacha bureau ba meuble kasi musala basalaka ezara kaka ko kangaka batu ko kinapaka batu pona kobuma batu oyoka bango ndenge bazalaki liboso ya Général Sylvanou Kasongo. Mutasenga mutaza chargé ya communication ya ba pension to kangi dossier ngaka mbongo biso nyonso ana bisenga gato senga mbongo na bien organisé, celui qui s'occupe de ça c'est bon. Batu oyo bozali komona bango na bango bazali kobenda na boye lokola batu ya Tour de Babel bazali bongo ba criminel oyo bazali ko enlever batu pe ko kinape batu na bamituka na butu yo katango bakuta na Général Sylvanou Kasongo na bureau na bango oyo ezali organisé na tangu Général Sylvanou Kasongo atuni bango kaka musala basalaka soki ezalaka ndenge nini yoka bango na bango ndenge nini bazali koswana. Mutasenga mutaza chargé ya communication ya ba pension to kangi dossier ngaka mbongo biso nyonso ana bisenga gato senga mbongo na bien organisé, celui qui s'occupe de ça mutako mata monga kabu c'est pratiquement impossible. Balade la kabu soki mutakoti to mutakoti sala ndeni soki ya koti c'est ça général nani ndengo metse je connais pas le chef ngana bana na kicho ma chauffeur liboso la na deux personnes ngana kicho yo yé liboso awa na kicho yo Antonito HR na kitsa sina moi si na dina parce que avant on te bandait na dina na katikati to tiki tasio moko pona client oyo akota moi c'est pas ma confiance siko yé liboso on les andeni azoko sa lokolo sur le téléphone on a ça le quoi na okaki so qu'il y a koti yo sali et azalaki ya bana bongo asotele ana makasi surtout dina bana basi yo mobile nanga salaka na ville mobile nanga ake musala ya bureau tala bureau oyo propre ozali komona nzoka nde musala na bango ezalaka kaka ya kokangaka batu pe kobomaka batu pona bazwa mbongo yolobi basombeli o kabelo bisenga pe leki yo wapi mwana mwasi sombelanga kabelo sombelanga manzaka o lipapa wane bimaki nzoka nde o yebite mbongo wana ezali ko uta wapi ezali ko uta na makila ya batu oyo bandeko mibali oyo basalaka lokola ba présenter ki bango epai ya ministre ya intérieur maître Peter Kazadi paye asengi lokola ba magistrat oyo babimisaka bango tout oyo boyede population po batu oyo bakende musika désordre tope insécurité na kati ya ville ya Kinshasa esila po population azana pusa ya kimia.
Les amis de Asbel, docteur professeur Jérôme Sokolo bazalaki na matete. Pona kopesa bakisi mokolo le 30 juin pe kosalisa ba examen ya ofele et pas ya population ya commune ya matete. Joseph d'Arimathée ya bana mwamba yeyo, docteur Jérôme Sokolo, les docteurs du peuple et longo na ba membre na ye ya Asbel, les amis du professeur docteur Jérôme Sokolo. Mokolo ya vendredi 30 juin 2023. Bazalaki kuna na komini ya matete na quartier Baumbu et Sikanini. Basalisaki ba examen ya ofele et pas ya population. Pe ba pesaki ba kisi ya ofele kaka ndenge zalaka. Poye azalaka na souci ya population. Docteur Jérôme Sokolo azali ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kaka ndenge aloba santé universelle pona batu nyonso tu kasi ye azali ko travailler yango na ba propre moyen na ye yango bana ya mwamba babengaka ye Joseph d'Arimathée azwa tombe na ye ya cher apesa yango pona kokunda nzoto ya Yesu epola te ebimisa solo te ba bénéficiaire oyo bazalaki wana bazangaki maloba te balobaki boyi 85 ans. La belle estomac, bilere, mutu, tension, vertige, misumulili. Yango na lobi bana batu bazate bakoko tikangalo bina lokola na yoki bako pesa mwa kisi na kende malembe. Na pesa nga kisi yango. Na pesa mbongo tolo kote. Ata difrate. Yango ngamba bakisila bango ya mingi. Gouvernement fait sungaye e batela ye. Abatela na molboko ntambe nalalika na ndaku bwena maladi na ngala sali une semaine ngala bana na ndaku na yoki mbela moko ebimi na tongo docteur Jérôme azobenga batu baya awa na ITC basala bango ba examen apesa bango bakisi ye moko gratuit na ye awa kutu na kanite ke okoyata na stering me ba ebisinga te lokote ya kosomba ata eloko te topesi ata 100 francs moko te ba prélevenga ba examen na bana tout tozwi bakisi biso nyonso tout vraiment na nesengo makasi vraiment ya wana pour na docteur na biso na CP na ependa docteur Jérôme na sengi pe na gouvernement ba soutenir docteur Jérôme po ba makambo epesa me na ba docteur nyonso te nzamba pambola ye abakisela ye lisusu ya mingi na ba geste azosala place ezangi nzamba kokisela ye lisusu ya ebele eza ya lokuta te bakisi yango na simbi nyonso ba examen nanga ba résultat nanga na zwi tant da muta sali eloko aboye na famille na ete pa batu nyonso seke azada na souci ya kosunga mboka soki toke absungi ake liboso seke tozala bien totuni na ye moko docteur Jérôme Sokolo eloko nini ezali kosala ke osala makambo ya boye pe nani azali na nsima na yo yoka ye consulter bango gratuitement ko dépister ba maladie o monsieur batamaka na nzoto na bango pe tozala ba outil eza approprié pona yango pe sikawa ko pesa bango bakisi na wana tosuki wana te bazali ko pesa makila pona kosunga bana o bazali anémique surtout ba drépanocytaire o ba kana besoin makila tango yiso Asbel bana matete ba ko pesa makila na bango pona yango et ensuite bazali makila yango ko sunga pe ba mamo ba ko bota o ba ko sila makila na ko bota pe na suka ezali ba sola na biso o bazali na fond oyo bako pour une raison ou une autre bako za na besoin makila voici makila o tozo ko pesa pona ko sunga be bandeko na biso ya Congo wana nyose ko sala mabe na vision ya tata mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo be yenda la kisaki nzela oyo biso zali ko landa pote to assurer couverture universelle ya santé makambo oyo kozwa ma solution awate to créer circuit ya ba centre de relais oyo ba programme na bango et ko continuer to tozo suka kaka na campagne awate tozali ko continuer ko relayer ba problème oyo solution nango et ko kozwa immédiatement te chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tala mutu oyo esengeli kotia maboko pe mutu oyo esengeli kobenda pembeni yeyo docteur Jérôme Sokolo le docteur du peuple bado oyo azali kosala yango kaka na ba propre fond na ye kasi soki l'État congolais botie maboko tozali si akosala makambo oyo ekolekela pe
pe ekokamusa bato po santé n'a pas de prix lokola ye akomprene yango nde azali kosunga botala mama oyo azali bongo na 85 ans ye wana ntango ayoki Dr Jérôme Sokola beleli ye wana malembe apusani ti awa na ITC Baumbu nde asalisi baexamen pe azwi bakisi ya ofele Dr Jérôme Sokolo yo umela na yo po bana ya mwamba bazali na nsima na yo bazali kolinga okontinue kosutenaka bango kaka ndenge oyo ozali kosala umela na yo le docteur du peuple Joseph Tarimate Dr Jérôme Sokolo. Oui. Beltesco toujours na souci na ye ya servir population République démocratique du Congo na ba produit na ye ya kitoko pour santé ya ba congolais ezala malamu. Papa mama nelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population Beltesco aye libino kwa ker oyo Africa Joyce ezali pon na santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa ker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu Quaker oyo Africa Joyce ezali po epesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili epesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesalesa oyo bolesaka bana na bino botala Quaker oyo Africa Joyce Beltesco apesi bino po ye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa chose flocon d'avoine. Africa chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman abenga yango communément Quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na ba potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombe yo chayer, en tout cas aux ala de cité, biso Beltesco to ka pa ina bino, ko tal sabino ke basaka mbongo pona ko gagner, pona ko lamba potopoto kitoko et sengo sala ka potopoto oyo abengi Africa chose ya Beltesco ezali original, ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka Quaker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te Quaker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco yebela deja pona santé malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja pona libota na yo palia kitoko. Yo mutu wamonaka nyonso lokola maseki tala baninga bazwi na bango occasion ya koparticiper na concours oyo ya kokumba bwatu ezalaki bongo na lac Kivu ba pêcheur basalaki concours pe baganya bazwaki ba prix na bango avec impact na idéologie. Ndeko yo mutu oyo ozali kozela kaka gouvernement epesa yo musala ozali kozwa na valeur te misala oyo baninga bazali kosala yo omonaka yango kaka lokola musala moko ya badeleka pe ya batu oyo barate vie kasi tala lelo oyo na Bukavu ndenge nini balance concours oyo ya batu oyo bakumbaka na bango pirogue na lingala tobengaka bwatu ebandaki deja depuis mokolo ya dimanche ndenge nini batu bazali kokumba bwatu mokolo ya dimanche nde esalemaki pe baganya bazwaki ba prix ebele oyo ekoki pe kosunga mabota na bango yo moko tala kosi oyo ndenge nini ezali kosalema.
Numéro ya Poloni combien? Kursi oyo ezali bongo pona ko promouvoir pe ko honorer ba pêcheurs nyonso tu oyo ba travaillaka na lac Kivu bazalaka pona ko fournir ville na ba poisson na bango kasi ekomi pe na valeur ya makasi a part koluka mbongo oyo bango moko basalaka concours pe ekotiwa na lokola ebandi na Bukavu yebaka ekotambola nango ba province nyonso yo oyo zangi eloko kosala musala na yo kolalaka bapongi sombelanga kabelanga pesa ngai kosengaka batu kende ata na mai ya njili to na mai ya ntsanga yekolaka deja ndenge nini bakumbaka bwatu pokala te ekoki pe koya awa na ville ya Kinshasa selon ba organisateur oyo ba organiser yango souci na bango ezali ete activité oyo etambola na ba province nyonso tu ya République démocratique du Congo. Kasi oyo yo esengeli okanga premier azwaki bongo 345 000 francs congolais oyo ezali na valeur ya 145 $, pe dernier azwi 20 $. Eloko nyonso ebandaka muke kino aseke ekomaka munene. Yebela yo oyo ozali kolala. Oui! Banda pe batia bango ti lelo oyo basalaka te eloko moko te tala batu ya mokali ndenge bazali kolela. Bazali na danger po basinga SNEL ezali kaka pembeni ya mitu ya batu. Bazali kobanga Matadiki Bala ezongela bango na 2023 oyo na mokali. Tala batu ya mokali ndenge nini bazali kolela bazali ya danger singa ya bakura oyo tala ndenge ezali kotambola likolo ya mitu ya batu bazali kobanga Matadiki Bala ekomela bango lisusu awa drame wa Matadiki Bala batu kutu nzokande bakomaka na bango kolela na wenze bongo awa na mokali soki batu oyo bakufi na singa ya courant bokoloba nini pe bokosala nini toana route mokali na avenue Kivuila na esa ba kondiba hotel la biso basinga o ekiti makasi toana cabine timba ba hotel la biso basingo to boyi Matadiki Bala ya kwela biso asu na route mokali ba hotel la biso basingo yo ba kobongisa biso basinga ezambula na mupepe yango esali basinga courant ekita boy ba ya bongisa biso basinga courant ekiti makasi atoana baba Kivuila message pas bakonziska ezaka ke basingo pene za na se makasi boza mabe pona population koleka bande baleka kawa koleka be passe katane kango na kingo za mabe amato na sécurité ma basinga za mabe makai ba ko to ba otala ba bongisa to basingo ba tumbo likolo po et ça la bien bona se boza ba na mabe bon et que ba danger te mais ça na danger po ekiti ke makasi po c'estaki bote zaki mo likolo ma cette fois-ci mais no mo ekiti et ama mabe pona to milai mo tambola ba mbula tande za la se ko katana et que ba dega mo mabe rapina yango to bike gouvernement atela biso batombola ngo likolo po ezala bien singa oyo eloko esali boye nde tomona kaka basinga nde ekiti boye eza mabe makasi eza riske mpona bana mposo ekwei mabe makasi po bamatisela biso basinga ti mpona niveau boye eza mabe na niveau boye boye kokwela mpe mutu kasi yango wana toyebisi toyebisa bango nde babongisa biso mboka babongisa biso singasinga eza mabe makasi mpona kidiba kaka boye kokwela mpe mutu ko mutu akufi eza ndeni baomona te biloko aboye toza na route mokali avenue Kivuila nakolobaka na bakonzi ya mboka basunga kaka mpo eta basinga ndenge ekoma epelaka moto chaque jour eboma mpe bato baplace wana yango ezala kutu na se bamatisa yango likolo me ya malonga mpe kaka te ezosimba kaka nde te donc yango tosengaka na bakonzi ya mboka basoutenir biso basunga biso mpo basingo ezala na ete ya bien bakonzi ya SNEL esengeli botala likambo oyo na lombango boya kobongisa yango po tala ndenge population azali na danger. Papa Fabrice Losende awa musala esi ezongaki kitoko esengeli kotinda ba agent baya kote oyo po emonana okangisa ba député wana minoko baloba lisusu te po balongola yo. Musala ya kosala ezali makasi kasi etikali kaka yo nde opesa solution po population azala à l'aise bangonde ba ko témoigner pour na yo. Kinshasa et l'équipe partout soki osali ke bate ba ko betela yo lisolo ya mabe etali yo. Oui.
bafamille ebele awa na ville ya Kinshasa baparent bakoma kokabola bana. Papa alobi ngai bana na mibali nde bana na ngai po bango kombo na ngai ekotikala po bango soki baboti bana na bango bakopesa bango kombo na ngai. Kasi mama pe kote na ye aponi bana na ya basi po alobi wana maputa na banzungu ya mafamille ezali wana po na ye. Totunaki na population na caméra ya Agape Kajama. Na micro ya Jetu Kibala, population a réagisaki boye. Likambu oyo ya kokabola bana awa na ville ya Kinshasa surtout mingi ba Congolais papa mama na ndaku okomona papa aponi na ye bana mibali po ya lobi ete kombo na ye ekotikala nango kaka na mokili oyo ata lobi azate de génération en génération kombo na ye ekobanda kotangamaka na mabota nyonso po mibali nde bazalaka bakonzi ya famille. Kasi kote na ye pe mama aponi bana ya basi po kuna lipapa ezali chainette ezali laputa ezali nzungu ya mafamille na babase ya libala bosembo nyonso ezali epa ya bana basi. Mama zotala intérêt na ye papa pe azali kotala intérêt na ye. Population ya Kinshasa bavanda kikimia te balobi epa ya Agape Kajama. Ngana mobali boye sonaki na mwasi na palais kama olinge mingi te mais soleki na mwasi amemi jo na ye na mère ba pire et ba mère ne ba bongo souvent akotami na bana bango basi au moins mwasi supposons que nzamba sali ngolu abali mobali mo baza mbongo mobali wana osokipe mi na mère yango mona ba mère balinga bana bango basi mingi koleka biso mibali pourquoi ebike mwana mwasi soki le la peli solo nzamba sali ngolu vine bongi ebike ye pas ko bénéficier pas moi ne moi si mais biso mibali boye so tinga na bali mère bénéficier ma mingi te ma bokilo we shenga boye na ko mère 2000 mais mère bokilo ata moi 5000 moi 50000 pourquoi na bi ke maman wana ni abotelanga moi si c'est biso linga mingi famille moi si na boye mwana nga mobile pone pona mwana moi so sangelo kote mwana nga mobile de yende ikonza famille grand baoba na bana mibali mwana mwasi ana politique ebele mwasi ndoki ana ndako libala aokushe libanda be mwasi ndoki alingi mwana bana baninga te ko maltraiter bana baninga mabe mwasi ndoki biso to balaka baba wara to zaka ba deuxième femme to kutaka bana mibali to bokola ti mais pour ni génération le bolingo bokola bana mibali ti mwana mobali akosomba pièce misato akosomba liboso ya mwasi na ye akosomba ya mama bokilo na ye ya ngai mama ayebi ye moko ndenga yaka na ndako kosani na ya biloko olia ezanga te na ndako ata kei musala tanga oya okiti na ndako epa na ngato solinga na ye mama tala boye ya ngai pe ya kokauka ozanga te pa mwana nga mobali na kopona teke mwana mwasi po akosunga nga eza pe na bana mibali oyo basunga ba mama lem so oza kosatendre na mwana mwasi asunga mwasi asungi yo te me mobali aede yo mpona nga bana nyonso babana na raison te nalobake mwasi akolatisa nga akosala nga boye ye miso oza koprétendre mwana mwasi akopesa oyo ya des fois pesi yo te omwa mpe mwana mobala ede yo nakopesa na bamama conseil batika koloba bongo bana ana yo moto olukaka bango balukaka yo te bango nyonso baza bana na vie on ne sait jamais soki osatendre kaka mwasi moto akopesa ya des fois mpo obeta libaku mwana mobali po moni asungi libota bana nyonso bazali bana papa mama boye bakokonsidere bana bozwa bana nyonso tu na ndenge moko po bango nyonso tu bakoki kosunga yo papa mwana pe ya mwasi ayi kobala aimpose mobali na ye bapesi mwana kombo na yo ozwi ndoi mobali pe akoki kobala mwasi na ye asengi ote noko na biso asunga biso mingi esengeli na immortalize ye kombo na ye etikala po bolamu asala eleki ebele yende atangisa biso boyeba bana nyonso bazali kaka ndenge moko esengeli kotraite bango nyonso po baza bana kotraite bango lolenge moko. Kinshasa eleki partout. Jamais rata awa naka NB TikTok lelo ingénieur Agape Kajama a pesi biso kaka ndenge ezalaka yangoyo. Yango toli na opé son église zala yo. Vous comprenez ngate hein?
zala yo eloko nyonso même na vie na yo normal na ba faire na yo oyo oza déterminé ko sala oza convaincu ozo senti que na kimia na kati ya décision oyo eza mabete na bondeli penza mbeza décision moko na nzui na mano sala musala moko boy oto kuti batu ba ko yebisa yo yo ngo sani tenoli ngana teka tombola ngana teka de balwe bomanga mbongo soko landi bango o échoué zala yo. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda KNB News mokolo na lelo nazalaki na esengo ya présenter bino édition mokolo na lelo pour na ebike bozali ebele partout na monde entier oyo bolingaka KNB pour yango nde ezali magazine oyo informaka bino awa tokutani bongo mikolo oyo ezali koya magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino